Mbote bonjour na bilo bato bosoli bakuya kolanda biso na mokolo malelo na Ezu ezali bongo branche mongo to tchano c'est di Congo chaîne la libération et pas wapi to za bongo bakongo mani et pas auto sasaka to panzaka to bela kamoto papa le moloto ekita eziki samisela nyoso ya baloke ekolo Congo et pas auto analysaka ensemble et pas auto mobilisaka to conscientisaka to sensibilisaka to sala ka bongo éveil patriotique et pas auto longolaka peuple congolais la bolema et pas auto tchaka litono na nzete po ete tobe na malamu et pas auto sala ka mosala ya kozalaka sinzili to ka bongo basinzili to ko betaka mbela to balabilo ete tango ezali mabe et pas auto sala mosala ya Jean-Baptiste et pas autre tellement ferme fidèle ou la bakou qui a pas le Rosalaga la République démocratique du Congo et pas autre mot de la Camaro ben encore on a besoin de labourer on a besoin de bêcher fouiller ne laisser ni place que la mairie place Jésus la menthe religieuse popo Jésus comme la bonne big Daniel Ngenda de London na mosina bana pilibota mobimba Jésus mon bon équipe pour la télé États-Unis d'Amérique mana la kunya de la ngana États-Unis d'Amérique Jésus et mon bon yanga mo continent Angleterre Jésus comme la bonne maman na journée en Suisse maman Dolo maman Samuel Mabolongo toujours Jésus mon bon maman mère de Bruno na Autriche Jésus mon maman missionnaire na Plistronde la bokanita babe il faut que yo moto pe ba ko lumumba maman ya moto mojali moto mozimamite Jésus mon bongo association comité ya maman victanaise oya kamba mi bongo la maman Tete Rebecca maman Madeleine azali bongo moko la kati ya lisanga ya maman wana nzamba pambola amona bongo kilomètre de temps que tu manques les côtés de kilo connaît font pekato na akenya et pour l'unité la chabienne na akenya maman sociale assalamu alaikum na musulman na nyoso maman Jawa assalamu alaikum bino na Florence maman Célestine pe maman papa la ngai Mikael nzambe abatela bino ba congolais. La paix doit quitter nos esprits. La patrouille, la mort nous vaincrons. Papa Alfred, maman Clarisse, Namboka ya mama Congo. Peli pasa na inoya c'est ante live. Songandila ya kimbangu do antungunya. Totele mabiso banso. Bipai biso ya zwa mibino. Poete tobunde la Congo, les grands professeurs. Achula mave na molonga na Mireille mave et pourquoi pas Achula Ntela bino banso papa ya Suisse petit frère Zola totele mabisika nyoso tozali ali no moke monseigneur liso encore landé moi moto mon prêtre poete tobundi la bongo Congo to pesi bongo ba condoléances et pa ya moko la biso Margot oyo auti ko bungisa bongo papa na Chaka Congo onga océan de la presse personnellement nazwa ta ko kuta na ye nazwa ta ko sola na ye na faina ye motango to le kape ko sane mo be mission na bakabuya to yeba ki pe ko sola na ye biti ya ide na ye kasi na ye biete to ko kita la libota to ko solola pe to ko pesa lisusu ba condoléances lolenge esengeli papa Chaka Congo malgré kofungana malgré violence na ye malgré lolenge na ye mais abundaki bitumba oyo ya artiste a danger pe afandisaki yango pe bato pe bandimelaki ye pe asalaki mosala lolenge elongo bani na kati na bacritique na kati na kofinga na kati na makambo ebele kasi atikaki te mosala wa ye lelo nzambe abengi ye oyo aye ngonga ekoki yango moni tango nyonso tokozwa mwa branche moko ya moke oyo kozela biso lokola ya exhortation oyo kozela biso lokola ya mateya sango mokonzi pare bemiso babiso azwaki likanisi kootepala nkolo kotalisa bato plus 1-1 tango okosepela se ya mokili multiplication me pa ya nzambe ezali bongo moins tango nzambe akotya moins na ye okomi na 60 ans soko ozalaki na 60 ans ya kobika yeba ete pa ya nzambe mikolo wana soki ekoki ya mosili nango nzambe akozwa yo ata na mpongi ata na wapi ata na nzela ya motuka ata na nzela ya bolei lolenge nyonso oyo mwe ya nzambe kokutela yo po mibu na yo na se na moyo ekoki nzambe akozwa yo bandeko tika na yebisa bino ete kolo liwa ezalaka nzambe ndoki abundisaka bobele nzoto ndoki akotaka bobele mpona konuire biso kasi mpona kozwa pema ndeko na ngai ezalaka bongo likambo na nzambe po ete ngai oyo nakolobela bino soki nzambe te kiadiki beni tokende na palais du peuple Monsieur Kamere Lwakanyingini Vital
bandeko balandi saison soki section extraordinaire oyo esalamaki bongo mokolo na lobi botali ete oyo totie ezali ya mwana mboka Vital Kamerhe omoni ndenge bakozomela ye lolenge wana bandeko na ngai etambolaki bango na maponani Bemba Goma, Félix Antoine Tshilombo, Vital Kamerhe, Bakabuya, Peter Kazali, moto nyonso oyo abatraki campagne ya Félix Antoine Tshilombo, humiliation na ezalaki bobe lolenge nzela nyonso ya atambolaki batunaki bango boa bamiyibi 100 jours boza bamiyibi Bemba Bunagana, Félix Okosa, Barame, batutu oyo batambolaki na kombo ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo bazwaki bobele humiliation oyo bomoni mwana mboka Vital Kamerhe azwi yango na parlement. Mais ya kamwa bato bahimiliaka bango boye bango nde bakokoma bakonzi eloko ekokamwisa biso na kati ya République démocratique du Congo. Toyebi ete soki population ekozomela yo boye soki bango moko baza komizomela boye cela veut dire baza na confiance na moto oyo te. Mais ndenge nini moto bozomeli boye tokokamwa lobi na ntongo kaka bino bato bozomelaki ye bopesi ye poste ya makasi ya kozala premier ministre, bopesi ye poste ya makasi ya kozala ministre ya économie. Cela veut dire bosalaka théâtre politique. Cela veut dire boyebaka ete bato baza plus fort que bino ntango batiaka maloba na bango mpona kodestabilize bino nde bosanganaka mpona kohumilie bango. Mais en réalité boyebi ke basalaka makambo ala te. Po si réellement mwana mboka Vital Kamerhe aza bongo boyibi oyo bino bofingi ye, mais comment Vital Kamerhe bonoma ye ministre de l'économie moutautaki la prison condamné 20 ans? Comment Vital Kamerhe et Félix Antoine Tshilombo baloba sala 80% bokosela ye makambo boblanchisa ye bandeko botika kosakana na biso nautaki na kotalisa bino réunion esalamaki epa mama natalisaki bino kapasité nini mpe bokasi nini bato wana bazala yango mpona kodestabilize bokonzi ya Félix Antoine Tshilombo. Lelo soki bokoboya kosabone na chaîne oyo cela veut dire que Congolais akozala délivré te, indépendance ekozwama te, tokobika na kati ya bombu pamba te sengeli bosabone bopartage bémission bolaike botia bacommentaire basuggestion mpe bajame na bino ndenge Juka Am le number 1 océan de la presse alandelaka yango aza bongo na France Achille Mave na molongo eno Mireille Mave le grand professeur na mboka yanga mokonzi na Angleterre bopartage bémission boconsommer yango mpo awa nde tokolibere Congo na biso. Ebisaki bino ete etumba lokola eza makasi lokola bayibaki maponami lokola basalaki maponami ya lokuta lokola bomoni maponami na bango lolenge ekendaki ebele bakosekola baposte wana. Mwana mboka Mboso ali bobele kokamba parlement nayebi te transition ebandi nayebi te eloko nini oyo baza komikosana pamba te bamanda ya bango nyonso ekweyaki le 24 lokola bango moko bamiyibanaki bazwi bokonzi na kati ya bokonzi tala bamizongisami na baposte na bango systématiquement ndenge bolobaka lokota ya lifalancé Mboso ye wana avandi bobeye na kiti wana. Pourquoi bandeko na nga Kabila akolongwaka te soki Félix alongwe te? Bokonzi ya Félix eutaki epai ya Kabila epai ya bato oyo Félix aza kokosaki azobundisa bango. Bato wana nde bapesaki ye bokonzi, bato wana nde basalelaki ye nyonso maye tozonga na debi ezali te mpo boyebi. Bato wana nde basala makambo nyonso yango wana okomona epai nyonso. Soki Félix azwi 50 yebaki fo mona baswahili bazwa mpe 50. Le course oyo eza ya pouvoir eza ya baluba na baswahili mpo bokonzi na bango. Bozali komona banomination oyo esalami na baentreprise ezali bobele de tribu ya Kabila na ya Félix Antoine Tshilombo. Bakongo central basali sembla ya kopesa moko baentreprise wana lokola ba Ogefrem
lokola ba DGDA, ba DGDI, lokola ba biloko nyos, okokuta yango moluba moswahili. Moluba zui 50, moswahili akozwa 45. Donc c'est Félix Kabila nde bazwi ba entreprise wana nyos. Oboye bisangai congolais. Eloko ni ozolinga bayebisa yo. Eloko nini oyo monite. Ta oyo il faut to bunda bandeko yanga. To chala Matata Mponyo. Matata Mponyo qui refusait les élections est là au Parlement. La famille. Matata Mponyo disait que les élections ne sont pas crédibles. Il est là au Parlement. Matata Mponyo. Au Parlement. Oh lolo. Et opposition a pété. Opposition a pété. Matata est na Parlement. Matata est na Parlement. Opposition est confiée. Matata est na Yoyo. Opposition est confiée. Wana bomoni tocheno ka Parlement. Lolenge nini misala makikuna bandeko nanga. Oyoki bako zobela Matata Mponyo. Mais bato bako zobela Matata Mponyo aza député. Matata Mponyo ata aza contre. Mais akoya pona musala na ye. Parce que tokotika te. Bokende ka ndenge bino bokende bongo. Soki bango nyonso bafandi libanda. Nani akoyeba oyo ezosalama na kati. Bandeko yanga baluba. Bandeko yanga bataliba. Oyebi histoire Esther. Il faut moko pe ya bato azala kuna na kati. Po ete tangu mabeko yeba akodenonse. Tayebisaki bino likama professeur moko azalaka na Kabila. Mais yenda banako ya kodenonse makambo ezosalama na kati. Malgré babanya ekopesa biso. Talanga naza koéveiller conscience ya bakongo. Tangu bino bozola. Bozwa mama na likambo. Ya nomination ya ba M23 pe boyoka ba mboka nini o bango bazana bango o bango ba osala ba uta ko sala makambo le 23 janvier si je ne me trompe pas kabu ya vidéo. La décision numéro 014 bar au commandement militaire bar M23 bar 2013 du 7 mars 2013 portant désignation du président du mouvement du 23 mars. Considérant les conclusions du congrès extraordinaire du mouvement du 23 mars tenu le 7 mars 2013, portant entérinement de la décision numéro 014, bar au commandement militaire, bar M23, bar 2013, 17 mars 2013, portant désignation du président du mouvement du M23, considérant le besoin de garantir la continuité des services publics aux administrés des zones libérées par le mouvement du 23 mars. Le haut commandement militaire du mouvement entendu en ses avis et considérations, vu la nécessité et l'urgence, décide, article 1er, sont nommés aux fonctions en regard de leur nom en territoire de Rutshuru, les camarades ci-après. 1. Administrateur du territoire, Prince Vabuka. 2. Administrateur du territoire adjoint, Dr Bolingo Salomon. 3. Chef de cité de Bunagana, Kanyamarere Désiré. 4. Chef de cité de Kiwanja, Katembo Julien. 5. Chef de cité de Rubare, Magourou Célestin. Article 2e. Les comités paix et sécurité sont transformés en comités locaux de développement sous la responsabilité de l'administrateur du territoire. Article 3e. Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision sont abrogées. Article 4e. Le secrétaire exécutif du mouvement du 23 mars est chargé de l'exécution de la présente décision qui sort ses effets à la date de sa signature.
fait à Bunagana le 23 janvier 2024, le président du mouvement du 23 mars, Bertrand Bisimwa. Ndio maana tunafika leo kubashimika na kuwaonesha wale viongozi ambayo chama ilikusudia kuweka ndani ya tarafa yetu ya Uchumi. Nitasi bwana administrateur territoire kusimama ili kwa kamaradi wote waone. Nitaomba adjoint wake asimame, administrateur territoire adjoint asimame muone. Nitaomba chef de cité wa Bunagana asimame mumuone. Nitaomba chef de cité wa Kiwanja asimame mumuone. Nitaomba chef de cité wa Rubare Kako Kalengera asimame mumuone. Asante. Wandugu wapenzi, mumesoma, mumesikiliza vizuri wakati nimesoma. Hii ni chana. Tunabaki territoire ya Nyiragongo, territoire ya Masisi, territoire zingine popote tutafika, na hata miji mikuu ambao tutafika. Ni kusema kuna nafasi kwa kila mtu, kwa kila kadri wa chama wetu. Kiti kimoja akiwezi kukalia watu wawili, ni kupatia na muda unaofika.